Merci, c'est Moussa Lissoussou, Yabana Union sociale du Congo, et au Koutana Bino, Bino, Obo, Sabiso, confiance, et au Kosabiso, en Katiabanda, qu'on a Bino, qu'on a Kolanda, émission à Bino, tout le Bala Ponamboa Congo, ni tout le Ponamboa Congo, Makambu, Yakolubela Ponamboa Congo, ils ont tellement évelé, à travers l'émission Oeboye, Bundara Ponamboa, ça c'est bizarre, tout Kosset, il y a peuple, Ponamboa, Bimisa, Katiabolema, ni tout le Ponamacambo. Dans tout le Baki, dans l'émission passée, je crois vendredi, il y a Basango, Bengisi toujours de Bazaki c'était une semaine passée, vendredi, il y a l'Assemblée nationale. Nini Bazo Luka, Baomo Babilo Bazo Luka, le Bossa Palais du Peuple. Est-ce que ça les ou bien que ça les maté? Et moi, je suis dans la question. Dans l'Assemblée nationale, pour nous acheminer la procédure, nous avons multiplié la stratégie et la loi électorale déjà côté qui va continuer en commission à PAJ ou va se traiter en haut. Et en moi, on a que au lieu d'énergie, on a une bande de chaque vendredi, parce que vendredi au pays semblerait, na oki, basango ba lui ba oza suna balabala na batu na bango ba kotambola. On makambo ya entre guillemets bloc patriotique. So nazomi tuna. Et ça makambo est très important pour na ko yebisa population vraie réalité ya makambo. Mais bozo bima pour na okende ko revendiquer makambo ya réforme électorale. Mais na est ya mboka batu bazo continuer okufa. Et ça, loko oyo ko interpeller biso. Ce qui vous tozo monde na ba image. Bana mike ba bébé bana 3 ans 2 ans. Donc c'est inacceptable le côté la image on a ko supporter tout ça mutu ya mutu makasité. Pourquoi pas ba biloko oyo boy? Basango. Boy ko télémisa peuple. To bengana na batu oyo boy. Parce que trop c'est trop. To continuer ko vivre na atrocité au boti wapi. Mais là, bozo Luka Félix nanzela ya négociation, nanzela ya dialogue, mais kuna batu wana bazo continuer ko bomba oya biso peuple. Na Ituri batu bazo continuer ko ba déplacement. Bino basango boza na mission munene ko boza na ngo. Pourquoi seulement makambu élection des opesa ezokanga bino et comme le la priorité. Mais babomi bande ko est kaka koloba ba tweet na bino mais on le peut tambo eloko parce que total ici peuple que non batu o boloka bazo protéger binoté allez to benga na bango je ne pense pas que population na kuba kutambola parce que bomoni bokomi ko soki bo sa constant population komi ko lemba parce que makambo tali peuple awo mona kwa misika na ba otika biso musala wana biso moko yango na zo senga na peuple congolais dans l'assemblée. Toi, il y a des bitumba au beauté HMI dispersé. Parce que monsieur Basso Bunda bitumba vérité nini ya makambo ya réforme électorale, ba monsieur Basso Bunda bitumba ya ba corps na ba signa kina kinga kati et puis ozo mona que non na kati ya makambo wana c'est comme meli melo potopoto déjà na kati. Parce na ngeza ya ngwana. Ya ngwana zo tali c'est mona Congo, to réfléchir ensemble. Pourquoi silence oyo boye répétition ya batu bazo boma ba ona est. Et dans la société civile, et dans la politique. Pourquoi parce que la population n'a pas battu pour la Macamboana? Parce que dans Wana, il y a des jeunes congolais. Ceux qui continuent à croire que c'est la mot d'ordre, tout ça la bouée, pour la cause, tout ça la auto-prise en charge. Tout l'exata awa botibo mona tout ça la siècle mobimba. Tout banaga kuro point. Alors, pour éviter biloko wana. Et donc c'est na mutu na mutu. Bisika zali ay ba côté lema pour na kobunda pour na mboka na. Et puis là ko révéler bino lo mo trop grave awa. Tango bozo yo ka non, un régime à monsieur Félix, basali ba augmentation recette matin na mboka. Ndenge tozolo ba awa boye. Mbongo ba uti ko futa batu awa na moi o ba fonctionner mbongo kutu ekoki na ngo d'ART. Mbongo wana ba ko défendre na Congo Brazzaville. Bota bisika niveau mboka ezokende. Donc nyonso bazo bisabino eza nango sur le plan papier, mais en réalité Félix Assisa n'a déjà moi budget zalaki kuna réservé. Alors mutu ya bo vous voulez croire en lui? Ou bien bato bazo croire pour une élection, vous croyez réellement que bon élection zalité makambo na zolo ba uti musika. Bon élection zate
bota la bisika Félix ya komi donc moi ndambo Félix akutaki asali yango puis aller yango de bozo mona bazo bundala ka kuluka bambongo oh jarine ya politique batu bakui ko sala mboka bo ces gens sont venus ba moment bazo s'enrichir peuple zo kufanzala peuple zo la malonga te insécurité oh ba instaurer donc to so comprendre te yango na bozo mona musala biso to sana ngo ya ko conscientiser le peuple congolais ya ko talisa ye oh bozo kanisa que non recette mati ce qui recette relevé mataki na mabumu na biso botala mabumu na biso ndenge ezali yango bozo mona na poto bato bakenda poto bayebi ba réalité za na poto bomona que non entre ministre na mutu oza chauffeur moya ko différencier bango ezate po ba maîtriser social na bango à part peut-être que non mosunya ba ministre za na différence mobo yango siko biso siko to na problème wana to resi na socialité yango bomona soki supposé se rappeler encore na ba émission nga sala ki dans les jours passés na ebisa bino que makambu auto so continuer yango oyo soki biso to bundite to tia à côté ba divergence na biso to sangisa maboko bomona ke lo biso ba jeune to banda kolekisata na biso ka ya kuswanaka olie biso ba jeune auto za mwinda total sa bande commission peut-être basana molili pona koya ko se joindre na bitumba obo mais ça passe to komona ba jeune ba ko swana et puis gère nini ya jeunesse obiso to za nango bien bon to so bunda bitumba pona libération mboka mais ce que tant to ko libérer mboka oyo boy ba gère nini ya jeunesse o to ko pesa bango confiance wana pona ko bongisa ba erreur o ba to basala ki na le passé biso ba jeune o to ko ya to travailler pona ko sala que non oui certainement ba papa na biso peut-être basala ki mabe biso ba jeune to ya to bongisa yango pe ya ba mituna o biso to so mituna to ko suka na seulement ka que non to bima na balabala to kene ko bunda to sala bu so finalité na ngota to ko so pouvoir tant to ko zo mboka na biso na boka ba paya parce que le long o mboka za na kati ya occupation très profond infiltration et comme makasi nana kozala capable ya ko remonter patte wana bozo yoka réconciliation salemi entre Moïse Katumbi mais bandeko réconciliation eza réconciliation bondoki tant bandeko ba ko ba no katanga za minerai na biso to za ba ressources minérales cobalt non ba ressources wana za ressources za na Congo mezane na katanga parce que soki lelo o Kabila na Katumbi basali réconciliation boye ba yango eza réconciliation ya bondoki o basali parce que batu wana bazoki tana bango yebele ba umeli koyiba ba minerai ya mboka na biso nde bomoni lelo oyo boye bazolinga lisusu baya kokosa bino basala réconciliation po ba continuer chemin na bango oyo ezalaki ya kokosa ba Rwanda na nzela ya Tanzanie oyo ezalaki kokosa ba Zambie pona koya coopérer na kati ya secteur ya ba minerai na biso. Voilà vérité. Vérité za yango wana. So bino bozo croire que non sincérité za entre Moïse Katumbi na Kabila. Non. Batu wana baza ba démon. Batu wana soki baye bayokani sima boyokani na bango ekusani. Et puis moi na Congo na kati ya réconciliation na ozo bénéficier nani pona soka bande commission coup de chapeau to sepeli ndenge Moïse Katumbi asali réconciliation mais vraie réconciliation biso tozo bengisa bino peuple congolais to bima na balabala et belé to benga na Moïse Katumbi obo parce que batu obo na bakabila bazo lekisa ba jeune congolais tant kuna pe boyoki Félix azokende kosenga réconciliation table ronde na ba ressortissant est donc moko komeka mboka moko boye ya ba accord ba négociation bazo changer ba appellation patati patata peuple congolais faut mona musika au comprendre parce que lelo Kabila na Félix bazaka eloko moko na ba recherche na sali il semblerait que na tchongo na conditionnel Félix c'est comme on les akachilo Antoine Félix et Chilo Mutende bino mukanisa kombo na yezala ka Félix Antoine Kaniki. Donc Félix na Kabila baza bakumo moko parallèle. Yekuna Kanambe, yekuna Kaniki. Ce qu'on t'a dit parcours, il y a classe ya Kabila. Izala ki compliqué. Okoyoka kuna que no Kabila tanga ki na fils, Félix atanga pa basango. Donc on se mona que non Kabila na Félix baza ba passe. Parce que mukolo Félix a prêté serment akoyaki eloko ya liboso Félix asalaki oboyoka ki bana ekoloba merci na malangi na bango ya bondoki cela veut dire que non nandimi kosala adhésion na ngana kati ya secte ya franc-maçonnerie
Parce que on doit vivre oh et ça copie coller au Félix ya kosa le pas Kabila. Alors bino peuple congolais tant bazo aveuglé bino na kati opinion que Kabila na Félix bakabwana. Makamwana fait interpeller bino. Bomo na musika. Mais beaucoup na musika te parce que peuple congolais azo linga toujours ko croire na ba futilité. Makambo biso to za koloba oh to za kotalisa bino. Les jeunes ne veulent pas nous croire balingi kaka tokende totambola mais kotambola wana pour la finalité ni suite nango bolinga botamboli babeti bino bobukani makopo boya konyokola banoko na bino bazana na poto ba mama o bazonyoka makolukobi batongo na ba transport ya passe tandis que biso tozobengisa bino tosangisa makanisi totia ba stratégie tosangisa misolo poto bunda to libérer moka na biso me bandeko bazolinga kuna te par contre kutu ba miso ko finga na biso soki bino bo continuer ko finga biso tandis que biso tozotalisa bino pole tozomema bino na nzela ya soulèvement populaire na article 64 parce que peuple congolais mobeko likozi na biso lobi yango polele que non peuple aza souverain souveraineté na eza que non à côté le mela mutu nyonso oyo boy akozala capable ya ko résoudre ba problème vitaux na ye Félix azokotisa ba Rwandais Félix pas mona que non Kabila na Félix basa ba passe Félix azo négocier na ba Rwandais Kabila pas que na ko négocier na ba Rwandais Félix a négocié na ba 1v3 Kabila a négocié na ba 1v3 donc bozo mona que non batu wana bango mibale bazo tambola na banzela moko donc baza ba jimo oh que soki bolandi makambo na bango bokotika na soni yango wana siko pona ko éradiquer makambo wana pona ko bulisa ba biloko oh bototika ko yoko wana matoi passé on en a déjà marre ba Rwanda bazo boma communauté internationale ezo mona ezo lobatea ba Rwanda bazo continuer ko sala désordre si ba Rwanda tozo mona ba britannique wana communauté internationale ezala noté tant bande qu'on a biso bazo menacer bango sous instrumentalisation ba force obscure la personne en parle mais biso tozo ben sabino ba jeune boya to simba engboma bino na kisasa bobena kango e pasola boya to simba banzete mabanga to bengana batu oto bunda na bango bolo ba non il faut diplomatie et to kende na nzela ya passivité to sala bo ko ne bozo ko il faut que ba raison na bino mais bon moi biso so totali na Ituri makambo lekani papa nini akoki kontimela ko oyo esalema tango biso ba jeune congolais biso ba ikongomani baso ka ba jeune été tozolanda makambo ya fertilité Moïse Katumbi na Kabila na Kabila basali réconciliation ya Kabila na Moïse Katumbi et ko changer ni na mboka oh si pas bango nde mutu bazaka kati ya base ya bangambo nyonso o bazo kusana na mboka ko yango na so ko interpeller conscience ya ba leader à la muka ba konzina biso c'est le moment. Parce que makambo ya mboka oto so ko mona ngolo ko na maseki mais ça makambo obo il faut bino botali sa peuple bo orienter peuple président élu Martin Fayulu na président Adolphe Mobutu et ça ma question majeure ce qui bino bozo orienter peuple na ko yebelo ko osala te aba na komema mema na loinga ba shadari ba ye ba sali ba bêtise na ba kei yango na zo senga ba leader à la muka parce que espoir ya peuple congolais za na maboko na bino ce qui le lobino bo BBC boye ba ke peuple congolais wana akozali sous na converse na binote bon ndeko na biso bakufi gouvernement central eza incapable ya koloba ya kopesa bilan réel bazo pesa biso effectif ya 35 morts mais moi j'ai vérifié effectif eza 58 morts et puis tous autres vont normal na journée moko Félix ya kotambola 3 pays oh président penza donc na bureau ya Félix musala ko sala ezate ya mwana bozo mona Félix aza pour un parcours scolaire Kabila pas un parcours scolaire kuna Kabila banda ko négocier na ba 1v3 que l'autre ozo mona kake batu wana bazolanda ka même schéma ozo mona bisika o ba Rwanda ba ko seka biso soki lelo tozaki na armée ya makasi soki lelo tozalaki na bakambi o ya makasi ya koloba likambu et puis peuple ayoki yango je ne pense pas que tu as tout comme un niveau oyobo yango tellement chaîne au du Congo ça chaîne ya sensibilisation chaîne ya libération ya mboka tout ça ko timola bisa o bande ko bazana kati ya molili to so lakisa bino makambo ndenge za kotambola ba riche ba koya na mboka na biso bien bon
ba Ugandais bakoya mais boye ba yango keno batu wana tangu bakoya ba obundana no pona biso te bazo bunda pona intérêt mboka na bango yango siko ezo senga tango to kosala partenariat ube ko kende ko senga monsieur Poutine yaka to travailler na bino ezo senga na no biso moko à l'éternel tous allons no plus fort yako benga ba médiocre tout ba kenda libanda yako benga ba incompétent yako benga ba tout oh bazoka incapable ya ko résister devant ba oppresseur devant ba tout oh bazoya pona kuboto na biso mabele yango mission na biso toza ko sala toza ko sensibiliser toza ko timola toza ko talisa les labourer ces affaires travailler yango na bozo mona moso biso toza ko sala nde tozo bengisa ba congolais baso ya diaspora ya de partout na monde boya to sangisa maboko na bengi une fois de plus ba leader na biso ala muka to continuer toujours ko demeurer na momoko ndenge zalaki na début ya ko mener ba marche pas marche pacifique mais ba marche oyo boy ya ko pesa ko talisa peuple ndenge boso bima awa ndenge to sokende awa bo objectif na biso ezani ya ko benga ba médiocre ya ko longola batu oyo boy ba kotisela biso occupation na kati ya mboka Congo c'est ça eloko mino bozana ngo para responsabilité bo ko sala na minute ko parce que otika mboka ndenge zo tambola bo mboka sana kati ya désordre mboka sana kati ya turbulence nde bozo mona le pays n'est pas gouverné. Pourquoi? Parce que nous avons des dirigeants baza na kati ya bosaleli ba Rwandais baza au service ya ba okipa yango na musala bozo mona tozo sensibiliser mikolo sa kolemba tozo tambola makolo moido kolemba upa tolobi il faut to sensibiliser na peuple congolais avant aussi ça ano oyo yango wana musala toza nango tozo bengisa bino batu boza na ba hésitation boza na besoin de soutenir lutte ya résistance numéro ezali wana bo s'abonner na aussi du Congo bo partager parce que likambu o ya mboka o boza likambu ya mutu moko te bitumba o tozo bunda o eza likambu ya congolais mobimba oyebi koza na ba makila ba congolais oyebi que Félix azo travailler pour ba collabo ba rwandais se joindre na bitumba o boy na plus 243 81 73 11 702 plus 243 81 73 11 702 wanande ko komela biso okoki pe kopesa idée na yo okoki kopesa apport na yo pour que non to continuer pour sensibiliser ba jeunes pour conscientiser bango pour na kobunda bitumba ya libération ya mboka Congo ya lelo na suki awa boy soki bomoni naza vraiment ya ko lemba makasi parce que côté na outil mobilisation il y a un très sérieux problème pour na mboka na biso Kinshasa partout mabele maboulou l'érosion tu ne peux pas imaginer que dans la capitale yango wana bozo mona que non Félix c'est le représentant il y a occupation na kati ya mboka na biso donc les dirigeants qui gouvernent aujourd'hui sont des bandits basa bandoki parce que basa bandoki pourquoi parce que bazo yi bambongo bazo kena ko investir na Rwanda bazo kena ko komba ba partenaire na Rwanda tandis que nous avons notre pays oyo boye il faut tout investir awambo yango wana ba mama na ngai nabi ke so bino ba mama botelemi makambo changeaka soki bino ba mama botelemi bosimbi likambo parce que bino ba to botala biso yango bozo mona tozo senga implication na ba mama baso na ba jeune congolais bisika bozali to bengana to pesa na ba idée pour na ba action auto kozala nango awa boy le 12 ou le 13 juin liboso ambassade de Belgique pour na koyebisa wa Philippe tu n'es pas le bienvenu na mboka na biso tant que beaucoup reconnaîtra makambo wana te yango wana bomoni tosengi na mutu nyonso a participer pour la libération en mboka Congo ya lelo na suki awa boy bien alobaka yango toujours liboka pilipili si la sona mokolo moko te soki nzambe alingi de tokutani na bino na mikolo ezali koya matondo.